Batata pe ba maman balandi babiso mbote bisika biso bozali kolanda biso toteli ke te bozomi penza pembeni ya etando ya bino pona kolanda émission religieuse kimbangiste bobangi bwanzambe ezali ebandeli ya mayele yoko émission ya département ya presse information kimbangiste batata pe ba maman lelo mingi bakomituna nini tokolobela kasi toyeba ete lelo tozali kopesa bino histoire ya général de Gaulle. Toyebi biso banso ete na Congo, toyebi penza histoire na biso te ba na Congo. Tozali vraiment ko s'adresser na ba Congolais. Pona koyeba Congo ezali nini. Yango tokolobela likambo ya général de Gaulle, pe tokolobela likambo ya croyant et chrétien. Pendenge nini papa Simo Kimbangu kianga ni mokonza bule azali bongo ko zongisa mondimi nyonso oyo bakenda libanda o bazali na punition oyo bakenda bazonga na kati ya lingomba yango ne bandiko balanzi yango botia matoyo na bino malamu pa mateto yambi nganga nzambe minene na plateau oyo na bongo batata pe ba mama yambo to banda tokosenga na tata molimo santo a pesa biso mayele to bondela o kombo ya tata ya mwana pe molimo santo yawe nzambe na biso papa Simon Kimbangu kianga ni molimo santo papa to bingyo na ngonga oyo na tina ete biso tozali bapanzi sango bango pe bazali banganga nzambe to tatola likambo na yo ekoke na mokili mobimba pesa biso mayele pesa biso intelligence e bandili pe suka zana biso elongo o kombo ya tata ya mtu amen. Batata pe ba maman mbote lisusu toteli kete bo sepeli pamba te to ko présenter bino batu minene o bazali banganga nzambe ya minene na kati ya cabinet ya tata mokonza bule yango toko pesa présentation ya liboso ya révérend Urbain Swaleng Bernard azali conseiller principal na cabinet ya tata mokonza bule papa Simon Kimbangu kiangani révérend bonjour. Tozali pena référent Matondo Mbiyeye Joseph azali conseiller kaka na cabinet ya tata mokonza bule en charge de culture et art. Bonjour révérend. Bonjour ma journée. Boye malamu na émission na biso ya mokolo malelo. Batata pe ba maman tolobi likambo ya ba congolais bazali vraiment koyeba Congo te Congo ezali nini e uti wapi pe ezali kokende wapi. Likambo ya général de Gaulle. Ndenge ni Congo ezwaki bonsomi nde yango tokolobela pamba te sanza oyo tozali ezali sanza oyo Congo ezwaki bonsomi na yango tokoleka na papa référent Matondo papa Matondo likambo yango oyebili yango ndenge nini. Merci mingi mama journaliste ya solo pona kolobela likambo ya bonsomi ya mboka oyo ekosenga bangonga mingi voire mikolo mingi ezali matière ezali mulai ena mukuse tokomeka kolimbola yango po ete balandi na biso ba Congolais bana Afrique tomeka ko sosola monene ya likambo surtout komba papa Simon Kimbangu ezana kati lokola yende ayaki kofungola biso miso kolongola biso na bowumbu ya muyini oyo ay coloniser biso pendant 4 siècles plus de 4 siècles même na yango poto kene na mokuse libération ya Congo et bandi na 1887. Je dis bien en 1887 na bouye ya tata molimo centre papa Simon Kimbangu. Po na nini? Po na 1885, d'abord 84 au mois de septembre, ba mindele bazalaki na posa ba coloniser Afrique. Alors, ba lukaki prétexte batali na Afrique mobimba batali zone ya bassin ya Congo yango lezalaki la région la plus riche de l'Afrique sinon du monde balobi biso awa na mukili poto pour se développer il faut etenia mukili wana to kabula yango
bayokani bango na bango bakondi ya France, ya Allemagne, ya Belgique, après 14 pays bakeni ko se réunir na Berlin. Pendant mois de septembre, tina mois de février 1885 pour na basa la partage Afrique. Raison principale les alaki bassin du Congo. Donc bassin du Congo na kati ya Congo oyo République démocratique du Congo. Batata ba maman soki to moni ete bitumbe kuyi na kati na mokili pour na ko la partage ya mokili point central point focal ya makambo sur la République démocratique du Congo. Puisque bon ba makambo nyonso ya mutuya richesse nyonso ya mokili etondika na ekolo oyo. Mundele a yebi yango malamu. La preuve soki lelo États-Unis d'Amérique et tout aki tolo ke bango bazali grande puissance puisque matière oyo bango basalaki bombe atomique bazulaki yango awa na Congo démocratique. Alors dès 1885 tango bayangani kuna na 1884 tango bayangani kuna na Berlin bayokanga likambo to partager Afrique ndamu na ndamu bayoko yokana. France a vu eteni, Allemagne a vu eteni, Belgique a vu eteni, Grande-Bretagne a vu eteni. C'était les grandes métropoles oyo colonisatrices d'Afrique. Donc la France, la Belgique, Grande-Bretagne et l'Allemagne. Italie ezalaki ka morceau moké côté à Libye na Éthiopie. Mais la grande partie ezalaki gouvernée, disons colonisée par quatre puissances ouane. Papa Luzolo Maurice, azaki ancien représentant légal dans la République du Congo. Yemu papa dengue na pesa ki charge ya inspecteur ya centre agricole ya Kunjulu. Mutali boso pesa ki inspectorat ya centre agricole ye wana papa Luzolo Maurice. Azalaki mwana moke ba jeune, tant 18 ans, 20 ans. Yami balé papa Ntoto Edouard. Yé pas azalaki collaborateur ya papa Matuba Samuel. Collaborateur de papa Masuba Samuel, le premier représentant ya ngoma na biso na Congo papa Matuba Samuel oyo azalaki ba barbition to yebie. Donc les deux personnes oyo bazalaki pembeni témoin pembeni papa Simon Kimbangu azali ko sona général de Gaulle puisque il fallait traduire, il fallait un traducteur. Papa Luzolo Maurice yende azalaki traducteur, so papa Simon Kimbangu lobi na Congo, il a traduit na moi français na yé pas général de Gaulle. Voilà comment les choses se sont passées. Général de Gaulle, papa Simon Kimbangu tant moni papa Simon Kimbangu a enchaîné abandi ko sona yé. Papa Simon Kimbangu lobi na yo. Comment moi je peux parler avec vous? Hein? Au Bengisi Ngaï, Maboko n'a enchaîné, ça voudrait dire quoi? Et ça lié Sony, ça lié Sony. Allez, bon libérer. Avant que tu aies libéré, à 5 000 bosso autorisation au roi de Belgique. Ah, roi na yambi Simon Kimbangu awa, n'engé na senga kibino, mais à enchaîné. Mais à 5 Ngaï, bah chaîne wana longa avant to solo là. Yo lobinin. Comme c'est un prisonnier, Azaï conseillé comme prisonnier dangereux, roi a payé autorisation non. En tout cas, bon la ba chaîne, ce qui te pour solo malamute. Balongoli ba chaîne bamuso kanisaki doko balongoli ba chaîne papa Simon Kimbangu ko kima suki ndenge nini abi non papa ndi bandi ko sola tête à tête bon bengilinga nini en tout cas mutamuntu makamu sio sali kuna na Belgique na bandi ko Belgique biso to yokaki ndingo sali bango est-ce que oko sala biso lolenge wana te biso pe ndingo tozali awa donc France ezali pris par les Allemands tout ça na passe ça là quelque chose pour na biso. Papa Simon Kimbangu alobi na yo très bien. Bango ba Belge ba kolonizaki Congo na yebisaki bango ba libérer mboka na ngai. Yo po sengi ndenge moko. Lokola yo ozana biteni mingi koleka na kati ya Afrique e ba colonie yo France banda yo ko libérer sikoyo. Na pesi mo o libérer to yokana. Soko libérer wana to yokani. De Gaulle andimi asini. Oui, andimi. Donc Papa Simon Kimbangu a exigé na ba Belge libération à Congo. A exigé na de Gaulle libération et la colonie française et Afrique d'une manière générale. Bandima ki yango. Alors, si ba entretien na bango, na sokata na mukusa si ba entretien na bango, au revoir. Bon token. Papa Simon Kimbangu lobi na bango, boke na bino nazoya. Boke na nazoya. La même manière oya yelaki, c'est la même manière pe azongelaki. Na sens à retour na kano rapide à kota yan soute. Na kano rapide à kota yan soute. Abimina, c'est-à-dire avant qu'il y ait azongisi ba chaîne na bazong ça minute na bazongisi ndenga yelaki pour vous assurer que bon na okima te bazongisi ndenga sengela ki yango pour converser avec eux basilisi bazongisi minute bon tokende non bokena bino nazoya na ngai pa abimina ye
non apparaître na Kinshasa iko apparaître balamongo na Elisabethville na plus avant dina. Voilà les choses telles que se sont passées par rapport à Simon Kimbangu. C'est pourquoi le peuple congolais Simon Kimbangu est le libérateur de ce pays. Non seulement le précurseur des indépendances, mais c'est le libérateur de ce pays. Voilà, que ce soit pour la Belgique, que ce soit pour la France, voilà action, accord au papa Simon Kimbangu a mené qui porte tous à la libérer pour na katana na mukuse avant que na personne zela zo ba mituna misoso. Vraiment batata pe ba mama balandi ba biso na kanisi to ebisa bino ete to zena banganga mayele o bazali kokundola bino likambwa histoire Afrique to histoire Congo to les trois Congo. Na si bolandi oyo référent matondo asili bongo koloba ndenge Congo ezwaki indépendance ba korana ba signaki ezaki vraiment facile ote ba kwa ko sala likambo yango ndenge papa Simon Kimbangu ndenge asengela ki yango. Vous savez, les colonisateurs azaki têtu. Quand bien même que andimaki bakor, mais azali ko keti azali ko freiner ko freiner ngado. Surtout on peut comprendre que Simon Kimbangu a kufi na ye. En 1950, bon, à quoi bon encore? Continuons notre travail, bah qu'on coloniser la bango sans problème, sans savoir que pouvoir essayer que l'église na bana. Quand en Afrique de l'Ouest, bah politique va se remis, bah convoquer une grande conférence, bah africanistes n'y sont pas ken. Bisope awa na Congo bah keneki bah keneki, bah Ndezaland bah keneki, 3 ou 4 comme ça bah keneki, na quoi assister na conférence wana fin décembre 1958. Bah ici. Tant ba zon ba si ba conférence qu'on a ba zongi, il faut pas que ça la restitution makamba yoka na conférence na stade de Reine Astrid, hein, le 4 janvier 1959. Hôtel ba kasavu wa kendeki ba nusu kendeki. Siko le mouvement éveil de la conscience ba ndoko ya ndele ya banki. Ndele banki, il faut pourchasser les gens. Ba kasavu bazali ki poursuivi ba lokisi bango ba kimaki kasavu wa kena bomba makuta na ndako papa diangena. Ako bomba mandako papa diangena. Alors tango ba panzi batukuna na stade de Reine Astrid, donc na conférence panzani makamuno sendenge sengela ki salamaki soute batu ba kangemi de bandade ba yobi na papa d'angenda comme ah non oyo yo d'angenda yo muto provoquer makambo ngadi d'angenda mais non parmi batu bo kangi bono luka soki mangisa zakuna soko muniki mangisa en tout cas bo kangai ba ke ba tali na ba prison on a trouvé aucun qui mangisa aucun pro qui mangisa bon batiki ndengon. Pendant ce temps, à Bombaki, Kasavu, à Bimisi Kasavu, na mutuka na ye, akeko bomba ina mboka na kuna na Tchela, na nzela ba Congo, barricadé par la police, la route, parce que bazoluka Kasavu. Mais quand ils arrivaient na barrière, Papa Dengena se présentait, on voyait Papa Dengena, on voyait pas Kasavu dans sa voiture. Ti akeko tikai. Voilà les histoires comme ça que nous les Congolais, toi ba munina papa Simon, oh asali biso pona mboka oh. Amemi Kasavu bokuna tangu bake akeko bomba ye abako eko bimasiko abako ebimi ba tous les leaders du Congo na tango du Congo central na tango na babandi ko yanga na tiko ba eko fonder abako alliance de Congo pour la demande de l'indépendance tango ezui ampleur ba moni non place oyo foka mwana Simon Kimbangu banda wana bango moko ba poni papa kisoloke muza kisoloke to moni place oyo muntu kozala ngo soki ngonge koki parce que non wana bisoto elaki makambo wana te moko ekutaka epa na bino moko ba papa lokola yo Kasavubu hein yo muntu babombaki na diangenda ye muntu acheki yo lembe yo muntu koleka place wana bona baponaki papa Kasavubu baponi ye po na indépendance ba préparer ye pe makambo ndenge kolekela Kasavubu bo oponami biso bandeko na yo to boni yo bako bengi sa conférence moko table ronde moko na Belgique oko kende hein bako sala jeu nako vendre mabele nako zo bon somi eloko nini ozana ngo posa naki mvwama na indépendance eloko ni na mbongo eloko ni ozana ngo posa bako tia ba caisse mibale place opona parmi de caisse signe komona soko moni nzinzi moko koya ekotelema na caisse wana ya mwana yokopona et Kasavubu l'avait fait bravo pour l'indépendance mais deuxième examen des places wana ya chouaki ya liboso azuna ye ya mibale nde ya chou deuxième examen balobi na bako tuna yema kama lingomba
tout pouvoir est accompagné par un pouvoir spirituel. Biso andenge to ekonza kongwa c'est le catholicisme zana simona biso bakotuna yo pouvoir nini spirituel ko travailler na bango ko banga te loba na bango ngana ko travailler avec l'église kimbangiste. Mais maman journaliste tant mutuna na ye Kasavubu atengami alobi ngana ko travailler na catholique lokola pe azaki ancien séminariste kika ka panchi kaka na côté na bango siko banga so pe nini nzoka nde abebisa ki makam. Tout ça il faut que les Congolais sachent pourquoi aujourd'hui mboka na biso ali ntenga na ba autorité bazoko yeba bokasi papa Simoki Manganga papa yeka kana papa Simoki Manganga bazali ko yeba mokasi papa Simoki Manganga. Qu'est-ce qu'il a fait pour ce pays? On a tout raconté na Kasavu, on peut raconter sur Mobutu, on peut raconter sur Kabila, on peut plein de choses. Pour le Mumba makambo zali belé na ngani puta mutu a compléter na place wana. Mais voilà comment finalement makambo yeko salama balongwe kuna basini bakor indépendance Congo ça la programmer le 30 juin salami le 30 juin. Mais avant ça il faut les kamumulimu de soit place papa Simoki Mbangu le 3 avril 2060 à Koti Nankamba avant même l'indépendance politique et Salem. Papa Simoki Mbangu à Koti quelques 2 mois plus tard 30 juin indépendance politique et Salem. Voilà ndenge bonsomi ya biso bana ya Congo et salamaki grâce par la puissance ya imoko tata Muli Musanda papa Simoki Mbangu. Batata pe ba maman na kansi bozola na masona biso mwana Congo esengeli oyeba histoire ya mboka na yo Congo mboka Congo mboka Simoki Mbangu. Nde toke na papa révérend Urbain Soleng okoyi ko compléter na mai oyo papa révérend Matondo asili koloba na tina ya kimpanza ya biso bana Congo pour mingi tozali koyeba te malgré tout papa Tshisekedi azo sala nyonso mais ba congolais bazo comprendre kaka te. Merci mingi maman na kanisi révérend Matondo a limboli nyonso bien que histoire ngo ya tata Simoki Mbangu eza monene pe molayi ezali ya koloba na mwa minute te mais wana ezali essentiel. Donc nyonso wana bakoro yo papa Simoki Mbangu asalaki na roi de Belge pona ndenga liberaki ye na prison ya Seya Mabeleto ya Mai kuna tango sango ekendaki na ba français bango pe tango bazali envahi na ba allemand ba moni ete to sala recours kaka na ye tata Simoki Mbangu et tata Simoki Mbangu pa sungi bango basali bakor. Donc nyonso wana ezali kolakisa noir sur blanc que papa Simoki Mbangu nde moto oyo apesi bosomi na Afrique wana kaka ndambo toyebi mais oyo mosusu toyebi te po ye azali mystérieux. Donc la kisi penza na bosolo ete tata Simoki Mbangu yende moto apesi bosomi na Afrique mobile, c'est-à-dire na ba pays africains wana ezali kama échantillon ndambo toyebi. Na makambo ya Congo na biso RDC ndenge révérend Matondo alobi ya solo abako to baninga bazalaki na meeting ya kosala mais bamindele baboyaki bapekisaki par rapport na ndenge révérend alimboli malamu kuna pe match ezalaki na nane na stade na kanisi vita to na mekano ekipe moko ya ndenge wana ndetango babimi bapolipe oya biso bapoli na kanda wana tango bayeko yoka peke bapekisi meeting na bato bazobima na meeting bapanzi bango na basoda belge na kanda ya match ya kopola ale mbala moko soulèvement salemi mobulu esalemi bemet bato pe kokufa donc bakangi bato ebele yango ndenge révérend lobaki balobi oyo kaka Diangenda moto asali makambo oyo yango papa Diangenda lobaki na bango bokende na bakashoto na ba prison nyonso soki bokuti ata kimbangiste moko na mobulu esalemi boya kokatanga moto. Effectivement bakendaki batali bamona kimbangiste moko te donc bakimbangiste tango wana bazaki modèle yango posa ya papa Simoki Mbangu ngani ete biso pe lelo tozala modèle to kota na makamba mabete nde wane salamaki. Na question yo tango bake na table ronde papa Diangenda ayebisaki Kasavu na equipe nyonso ba professeur Nkanza nyonso bazalaki equipe ko kende bozo kende tala ba question bakotuna bino tala ba réponse boko pesa donc apesi ba question yaza kuna te pesa la minano te mais ça yebisi bango makambe koleka kuna
bakotuna bino boye tala réponse kozala boye bakotuna bino boye tala réponse kozala boye nde na suka bakoya kotia bakesi mibale moko ya mbongo moko ya mabele nde yo bino bopona mabele po lokola papa Kasavu mutazaki lokola mutu en tête bopona nde mabele mais papa tokoyeba ndenge nini ke oyo mabele oyo kesa mabele oyo ya mbongo alobi nzina kotinda nzinzeko ya keso yo nzinzeko kwa likolo nango nde pona yango wana effectivement pe nzinzeke ko kwa ndenge revera lobi tango bafongoli mabele balobi donc bazana posa mabele na bango bazana posa indépendance mais sikoyo lokola bozozo indépendance nzambe nini bino bokosambela nzoka nde papa diangenda lobaki na bango loba nzamba bakoko na biso papa Simon Kimbangu metango bakekuna bakeko loba église catholique nde sika makambe ebebaki na histoire pe na témoignage to yoga professeur Nkanza kutaki ko kwela Kasavu papa lobaki nini obebisi et to yoga ka papa diangenda lobi ba préparaki ba savant 25 ou bien 35 boy oyo ba sengelaki ko sala décollage ya Congo poto kende makambo nyonso kitoko metango Kasavu basandengo na keko pona nzambe ya ba catholique oyo ba yeko coloniser biso nde makambo nyonso bébé papa diangenda lobi a récupérer ba savant na ye a bombi bango donc pasio tozali komona ndenge revera lobi tale sika yuta ne bandeli kozanga koyeba nzambe tata Simon Kimbangu nzoka nde nzambe oyo papa diangenda lakisaki bango oyo asalaki bakor na bamindele pona indépendance ya Afrique et na kati nango ya Congo RDC Congo Brazzaville ainsi de suite mais babosani nzambe wana yango lelo tosala boyezo simba te tosala boyezo simba te bazonga nesika wana origine bayeba nzambe ya bokoko na biso nzamba bakoko na biso tata Simon Kimbangu azane mosika taza wana nkamba ye wana ye kozonga na 3e phase babengi papa Simon Kimbangu kyangani kosenga na sérieux alors na sérieux ezate ya likolo bo soki papa Simon Kimbangu azopesa solution na bamindele na ba français na ba belge et a forcerie na mboka na ye moko bas nde kozanga koyeba ye yango nde ezopesa biso pasi tala combien d'églises ezali na kata RDC et na kati na bango bazo tuka kaka papa Simon Kimbangu po azwa succès il faut finga papa Simon Kimbangu loba contre papa Simon Kimbangu et sengo ya papa Simon Kimbangu ekozala wapi et bakonzi bazo loba nini na ba pasteur oyo ba prophète ba faux prophète bazo ko loba contre papa Simon Kimbangu sikotango bazo tuka ye akozana sengo po na mboka ngo donc tale sika makambo e bebeli mama et natango ya bato bientôt nous fêter le 30 juin indépendance et c'est combo ya tata Simon Kimbangu ekotanga na ndenge ya malamu obi ekotangama donc soki papa Simon Kimbangu akote te kaka bakasavu ba Lumumba donc histoire eza mitigée et ndenge nini papa Simon Kimbangu akosepela yango papa Simon Kimbangu atikaki programme ndenge revera Matondo alobi na papa diangenda mwana na ye na tango ekokoka d'abord lingomba nde kobima libanda reconnaissance officielle l'église pourtant lingombe kobima déjà libanda yango nde koyamba kor na ngai nde yango monaki le 24 décembre 1959 nde reconnaissance officielle l'église Kimbangu na ba belge donc lingomba Kimbangu sezwaki bosoma na maboko ba congolais tapesi moi $300 ba pese personnalité juridique biso to bunda na ba belge peto longa donc l'église Kimbangu n'est pas une petite église et l'église a monene pe ya makase d'ailleurs la première en Afrique. Même temple au monde est la première en Afrique, deuxième dans le monde. Donc l'église qui m'a dit ça la makamba mineno yo bato bayebite. Na sima lobby sima ya reconnaissance officielle nde nzoto na ngai boya nango bozongi sango na mboka nanga na nkamba. Yango monaki le 25 mars 1960 exhumation esami na Lubumbashi, le 2 avril ekomi na Kinshasa 1960, le 3 avril ekomi na nkamba ya 60 awa na nkamba Yerusalem ti lelo nzoto wana moto yo bachaki formol te bachaki produit moko te chimique mais banda le 12 octobre 1951 akufaki tant basala exhumation le 25 mars 1960 nzoto neva intact on dirait moto yo alali kaka sikoyo et lisu ya gauche eza ko kangama donc azo tala pe azo contrôler ko surveiller ba wei lisu ya droite ko fongwama azotala ba vivant donc Kimbangu aza na monde de vivants pe na monde de morts esika ko bata maye ezate nde ya suka lokola nzoto nange ezongi na nkamba sikoyo nde bosomi indépendance le 30 juin 1960 ndenge revera Matondo alobaki donc papa Simon Kimbangu yango papa diangenda za ko lo même na tanga conférence nationale souveraine ba na cadre la société civile ndenge ezalaki ba pesi ba église pe
point de vue na bango bolingi troisième république ezala ndenge nini ba catholique ba lobi na bango bien ba protestant mangomba nyonso ba musulman et comme tango église kimbangiste papa Lontadila motakena ko représenter église en qualité na tango wana secrétaire général l'église papa Diangenda zolanda conférence nationale souveraine na télévision ezako le direct na centre d'accueil na Chenoda na résidence na yo officielle tango comme tour église kimbangiste ba dérangement ebande tango batangi kaka kombo ya papa Simon Kimbangu batu ba telemi ba longoli ba sapato ba soulier ba beti na ba mesa ba déranger ti Monseigneur Mosengo Motwazalaki ko président yango na ndenga récupéraki maloba donc makambo église Kimbangu ya papa Simon Kimbangu eloba makite endima makite toko bonga ndenge nini mama journaliste et papa Diangende sika azale ko landango na centre d'accueil a beti loboko na mesa na kanda nyonso tant qu'ils ne reconnaîtront pas mon père rien ne va marcher dans ce pays soki bakoyeba tata na ngai te loko moko ekotambola malamu na mokili ezate ezaki na occasion wana lobaki et bokomona pe comme azui to komi dimanche bato ye na centre d'accueil batata ba mama maye mazoleka kuna na conférence nationale souveraine bochana bino motema te likiate kuna zero fiasco et loko moko ezate likambo ezane na makolo ya yo mwana papa Simon Kimbangu ata batamboli 200 km en l'air zero bokomona ka ndenge conférence nationale souveraine ekosile donc oyeba tata Simon Kimbangu ezali ko chaye nesika na ye ezali ko appliquer oyo ya tika ki pona mboka oyo tozali ko féliciter mokonzi mboka son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo abandi déjà ba trace prédécesseur na ye déjà a salaki réhabilitation révision ya procès wana déjà un pas ye pe na tour na ye ayeko comme ça 6 avril férié chômé payé donc tozali ko kende mais si ko faut ba ça l'effort ba comme ne siko yo ba preda ka savu ba baby saki nzambe ya bakoko na biso tata Simon Kimbangu oyo mosusu ba accompagnaki colonisation bazoko sunga mboka te po ete ekende liboso yango moni na makambo nyonso église Kimbangu ezaka na souci ya Congo po ezali 1 papa Simon Kimbangu moto abundela yango 2 mbongo oyo epesaki maître Croquet avocat français pona ko somba indépendance ko po bako azaki na mbongo te ekuta na poche donc mbongo ebima na poche papa Diangenda oui oyo bapesaki maître Croquet kasavu parti politique ya bako ezaki na mbongo te tango basengi mbongo donc indépendance to Congo eza affaire ya tata Simon Kimbangu na bato na bandimi na ye passe 30 ans ya prison ye oyo mutu moko ta salango na mokili oyo mbongo oyo epesa avocat pona ko défendre cause ya Congo na indépendance kaka papa Diangenda kaka mwana papa Simon Kimbangu donc affaire Congo ezali to Afrique ezali kamba tata Simon Kimbangu bazonga ne sikoyo batata ka sabo ba bebisaki nzambe nini biso toko sambela nde sika makambo ekokatana pe ye moko azwi relève abongisi mokili na ye abimisi basava ye wana décollage esalemi po bapeza bazo changer tokanisa ke oyo yende azobebisa tango oyo mosusu akoyakaka ndenge wa tozokende me bazonga na esika batataka savubo babebisaki okomona makambo ekochange. Merci révérend Sylvain Swaleng bandeko balandi totielike ete matoi na biso penza pe bozolanda biso nini o tozali kolobela ngo puisque congolais akwa ko découvrir mboka na ye et surtout bakonza mboka nde toyoki na kata yo maloba te mama makambo ebele oyo preda kasavu babebisaki ezala meme tango ba papa Diangenda babengi ye na Kimbansek pona kilt aboyi koya alobi nga na kokene kosambela na église ya Mandalala te bambeba ebele ingratitude tango bazoko cha pose ya première pierre ya temple oyo papa Diangenda invita ye ndako oyo moni oyo bazako benga monkoto oyo za face ya Kilongo ba tongaki yango pona ye pona koyamba ya yate atinda gouverneur Mwanda Vital nyonso na ba déception eza ebele moye kotanga ezate eza pe secrétaire po banan kasina ye famille ne ba yako senga bolimisa oui ele quand même na RTNC soki tozozwa courage akolobango polele po famille na ye moko banan kasina ye ba yaki ko senga bolimbisa wana nkamba na mabe oyo noko na bango tata na bango kasavu basalaki donc eza sous secrétaire.
Merci bandeko balanzi wana tozali kolobela na tina mboka Kongo ete mutu na mutu ayeba mboka Kongo ezali nini. Kasi nde tolobaki ete émission na biso eza masolo musu pe tokolobela pona lingomba mais pona indépendance ya Congo démocratique pe Afrique mobimba to yeba ete papa Simon Kimbangu ndenge ba papa ba to zonga to ya koluka ye to kende sika makambo nyonso ebebelaki. To kei pa ya révérend Matondo révérend na tina ya mai oyo papa mokonza bule azongisi bandimi nyonso na lingomba bo bazalaki na ba punition babi bazonga sans condition to monaki déjà na Angola ba o bazaki na Kalemba Doge bakei na zango esika lingomba ya solo ezali na Kinshasa to monaki na Kinshasa to moni bayambi bato bazaki libanda lingomba et na fête ya ba musicien papa mokonza bule alobi ete musicien nyonso aya na nkamba ata osambela kasusu te oza na punition yaka na yo et puis tomoni bango nyonso baye révérend Matondo toyeba idéologie ya tata mokonzi bule eza nini pona likambo yango na mutuna na mibale o etali mokano tata mokonzi ya bule azwi eleki déjà mwa basanza ba effet monani ya ko zongisa bana ne nyonso na kati na ndako otali po asia alobaki na biso ete likambo moko ekosalama na kati na mokilano esalama te pe likambo wana mutu moko ayibi yango te elingi ekuta bana ne nyonso na kati na ndako nzambe na biso papa Simon Kimbangu c'est un Dieu miséricordieux compatissant tu vois azana bolingo monene ndenge pe azana kanda monene waisa alors likambo ekozana tango nango o ezali tango ya bolimbisi alobaka na biso o ezali tango ya bolimbisi beaucoup na likolo bolingo mibeko misala ezate kuna pe bolimbisi ezalaka te donc bolimbisi yango na tout le temps azaliko limbisa biso azaliko l'année passée compteur à zéro ça dit que mabunga na bino nyonso na limbisi yango na libérer maintenant vous aussi renouvelez-vous vous bandela paix vie de sécurité na bino à zéro bozonga la souma bête c'est ce qu'il voulait dire hôtel mais en tant que Dieu abimsi lobanaye il faut eza na ba effet nango ateleli biso batu to me ko sala ndenge to moneli to sali lokola to zabat nous réglons des comptes nous haïssons et nous méprisons toute ba trahison ba kuba ba montage toutes ces choses là akanga maboko sotala kaka pour avoir positionnement par rapport à ye il faut trahir moninga il faut funda moninga il faut sala faut pesa monto etumbo des choses comme ça to sali yango azotala nekaka oh alors que ye alingele ki yango ndenge wana te c'est vrai que lingelo bateke etumbo ezala te mutu soka sale mbeba tumbo ezala procédure nango pesa mais tout ça on a fait fi de tout ça to sali makambo na ndenge na biso puna règle croyant que c'est papa ngezoti na bilo wanengo atini bilo wanengo na mais salami ye patali kaka to potani papa no ma meme na ngaba komi ko bonga mingi likambo na ngai komi pembeni il faut bango nyonso bazonga na kati na ndako na souveraineté nyonso ya bunzambe na ye allez akamati ba décision yangola biso nyonso kamusi biso sans vertir qui que ce soit apesi ordre kuna nani président délégué à collège kuna allez zongisi la ngaba ngono so bakena na Kalemba Doge akei kuna se présenter a zongisi bango et se pelisi batu nyonso et se pelisi même na ba konza l'état parce que et comment qui soni hôtel bakomi ko tiola biso pona likamwana non c'est un mauvais exemple zongisa bango sans condition zongisa condition bon ici en RDC on a un peu traîné les pieds na Brazzaville on continue à traîner les pieds na RDC basi basali na timo ya lelo et nous salamate wana kuna na Brazzaville tisiko mais pas na biso na RDC salemi et salami la dimanche dernier ba yambaki à moins que ba muso ba tikali na yibite mais en tout cas basala et tikali sikoyo na Brazzaville basala ozomona donc papa est déterminé parce que likambo na ye est commis mais alingite mwana ne moko atika na libanda donc c'est venu de lui-même de sa divinité sa souveraineté donc mutu moko tinité a décidé yango na zo sala moko lelo donc ezali ka momoko extraordinaire ya isengo lelo yo tala ba faki na ba MSSK ndenge ba bendani na ba situation utukoleka mikole utoleka or les deux organes là c'est les deux organes centraux qui environnent Dieu depuis les cieux. Ba musicien kembela avec angelu tout na ba souda na cour céleste. Ce sont les surveillants et les facs. Et tant que côté des ordres
Non, il faut que mettre un point final à cette affaire-là. Allez, bah, musicien, bien non, soboya. Naba oyo bazana essayer à tout des sous-pénitents. Boya na lingo mona bien encam. Et c'est salama. Et salama de. À côté bango, à pesi bango pilo banaye, et nenge bozo zonga na ba parents na bino nyonso bazongi sabino. Bazongi sabino le 8 juillet les bino so zonga on attend likamolo. Likambo nini ça c'est un mystère. Ça ne relève que de lui. Dans les 8 juillet, à par rapport à la décision où il y a eu, par rapport à la décision et par rapport à l'état, parce que la dimanche, que tous ont sa lingomba na ye, nègre tous ont tamba na kala. Et surtout que tous ont un nouveau départ, hein, alors nouveau départ en 2024. Nouveau départ, et fini la récréation. Tout salima comme nègre na biso compter à zéro. Bilo qu'on y soit sans un sens. Il y a un a siko a tapé quelquefois du point sur la table pour vraiment biso bandiminer tozonga parce que likamba mutu ya mama ekosala maka tango unité kozala tango bolingo kozalaka na 56 monona ki lengwana avant tozwa bon somi ngombe za la libérer attendre tozwa somi ya école en 1960 il fallait d'abord bangimangisa ba l'accès unité wana asami wana tango basangisa ki bango sika moko nzamba sepeli ala bimsi mboma naye peut-être c'est quelque chose là qu'on est en train d'attendre parce que les lois ont programmé Nkulumbi. Oh, c'est très dangereux, surtout quand on a de manière les unis, place wana. C'est très dangereux. On peut avoir des cascades de morts. Ça peut avoir des faits de cascades de morts. Kulumbi Mandozogen. Alingi peut-être écoute Abisona 4 épisodes que Nzela Mwasali Kamonaye. C'est ce que peut-être on est en train de faire des analyses. Quoi. Oui, merci Bandeko Balanzi. En tout cas, Masolo Mango Penze Lendimingi Kasibiso. Problème na psezali ya ngonga, ezeli ngonga. Mais Bandeko Balanzi, toko suka wanate. Toko benga lisusu bambuta na biso po ete bameka ko éclaircir na bato bazali koyeba penza tina lingomba ote pe tina mboka oyo Kongo te na bongo batata pe ba maman na tango oyo mingi bazozela maloba tata mokonza bule papa Simo Kimbango kiangani ya to sengi na réalisation bo pesa biso maloba na kombo tata mwana pe tata Molimo Centre ngai na lobi boy ba musicien le service nyonso memba aumônier soki tokweyaki na lisumu tosaki mbeba tolobaki tokoyoka na le 8 juillet ngomba nyonso ekoya awa nga naloba ndenge tokosala lingomba ezonga ndenge tozalaki toyokani ya parce que tango tozali ezali tango bolimsi na bawei bolimsi ezalaka te kuna pe bolingo mibeko misala tosalelaka yango te tosalelaka yango tango tozali bomoi tala mokili nyonso eza ya koningana malamu tozala propre tango wana nde tolongi na kombo tata mwana pe tata Molimo Centre amen. Botondi mingi réalisation ba tata nangai ba papa pasteur bozali ba sali na cabinet tata mokonza bole na kansi bandeko balandaki biso ba yoki nini obino bolobi ndeto ko ina révérend Sylvain Swaleng papa mingi bazali vraiment ko sala confusion croyant et chrétien o biso toza ba croyant ndenge nini papa si ça kasina merci pour na maloba ndenge révérend Matonda seli koloba. Il faut koyeba yango ke nzambe azali nzambe nzambe batinda kayete nzambe nde mutako tinda biso tosali nzambe azako tinda me bato bazosala ndenge mosusu biso ba membre cabinet tanto kenda kepa na ye na masolo koyoka lobi ngai mission na ngai ezali ya kobikisa milimo ya bato mena yaki pona kobenga na bato te nazana posa bana na ngai nyonso bazonga et d'ailleurs yango pe mission première église. Maman journaliste, la mission première de l'église c'est le salut des âmes. Où est na kati ya statut kenda na l'été kenda na organisme nyonso ntina ba pesela ke biso reconnaissance officielle yangwana po ba yeba ke mission église kimbangis ezali ya kobikisa milimo ya bato. Donc likambo yo papa ye ko bimisa ezali parmi ba mission oyo batikela kiye. Alors po ete papa Simon Kimbangu siko ayeba loko les arengi na ye.
il faut ko changer ko basculer na likambo mosusu yango moni papa lobi tozali ba croyant kimbangiste donc akoko loba pe toza ba kimbangiste po kombo ya kimbangiste wuti na kimbangu ozo comprendre ndenge utaki na nkoliso ba chrétien ndenge pe biso ba kimbangi to wuti na kombo ya kimbangu yango croyant kimbangiste c'est-à-dire tondimeli tata Simon Kimbangu tozali ba kimbangiste donc bato ba mona pasité ezali croyez ezali kondimela tondimeli tata Simon Kimbangu lokolo ezali règne na ye yango biso tondimeli ye donc moto nyonso azali kimbangiste azali fier parce que abimi na kombo wana ya Kimbangu donc vision ya papa Simon Kimbangu kyanga ni yango wana to yeba ke to komi na règne ya Saint-Esprit règne ya Molimo Santo donc miso ya nkolo Yesu se silaki mais to yebi kazali mwana nzambe awa to komi na règne ya Molimo Mosanto papa Simon Kimbangu yango makambo nyonso koma na mobimba ya papa Simon Kimbangu ozo comprendre na tangu ya papa Simon Kimbangu makambo nyonso pe na kombo na ye ba croyant kimbangiste to koko benga pe ba kimbangiste donc ou bien fidèle kimbangiste nyonso zakaka bien donc papa azali na raison azali na nzela azali na vision na ye spirituel o biso pe to yebite yango ntina ko mema ba philosophie eza mingi te omoni meme makama nkolo Yesu bariusu banane babundisa aza mwana nzambe te boye mais moto ayaki ko pesa solution azaki un simple diacre Athanase azaki moto munene te théologien te philosophe te docteur te soki en philosophie bien soki na nini na histoire mais un simple diacre Athanase a s'inspiraki na maloba ya nkolo Yesu na Matthieu 16 suivant tant nkolo Yesu atuni bayekoli bato kuna ya mokili bazolo bakenga na zanane balobi ozali Eli ozali Jérémie ozali moko ba prophète tout ça bo wana bango ebongo bino bato tozo tambola bino bozo mona makamsi nazo sala bolobi na zanane miso eteli bango bazo comprendre te kino Pierre mutayeko sakolo ozali Mesia mwana na nzambe na bomoi omoni kaka déclaration wana Athanase azoki yango amemaki pone élaboration ya doctrine chrétienne ba yeba nkolo azali mwana nzambe moto diacre mais ba pasteur ba to minene bazalaki donc likambo nzambe ezali ya mayele ya mokili te même na partir ya wana comprendre que koyeba nzambe eza na mayele ya mokili te et puis nkolo Yesu tango Pierre alobi ke ozali Mesia mwana na nzambe alobaki nini ezali makila na musuni na yote moto révélé o makambo wana c'est-à-dire bon moto na yote mayele na bon moto te mais tata na ngai moto révélé yo donc oyeba nzambe fo ye moko kaka révélé yo yango oyo ba papa balobaka biso kaka yingeta mayele na biso ezali ya bomoto ya bomwana tokokoka na ye te aza na vision na ye pon intérêt na biso to landa kaka ye moto ayebi donc elingi koloba ke règne ya nkolo Yesu esili tokomi na règne ya Molimo Santo yango makambo nyonso na kombo ya papa Simon Kimbangu donc toza ba croyant kimbangiste toutefois tozondimela nkolo Yesu kaza mwana nzambe papa nakasi okobakisa na maloba oyo papa Sylvain Sassili Bolo exactement nakanisi yenge wuti le katangu na teyaki na saki moi introduction likambo yango pour ne éviter un peu na mutu abiso bakimangiste un peu de confusion ezali ko circuler ezali pasi mingi ya ko mona ete biso bakimangiste ki munkuikizi le mot munkuikizi tout ça banani ba munkuikizi soko traduire en français ngelo banini croyant munkuikizi ngelo ba chrétien te ngelo ba mukristo te ngelo ba croyant oyo nyonso tozali kondimela papa Simon Kimbangu tozali kondimela nkolo Yesu. Pour papa Simon Kimbangu le kimbangisme c'est quoi? C'est l'ensemble des enseignements de Jésus-Christ vivifiés et complétés par papa Simon Kimbangu parce qu'il y a des atindamaki dans Matthieu 16-12 j'ai beaucoup de choses à vous dire mais vous ne saurez pas les porter maintenant. Lorsque le consolateur viendra, l'esprit de vérité, il vous conduire dans toute la vérité. Ça c'est nkolo Yesu. Alors maintenant consolateur en aïe, esprit de vérité aïe, abandonne la sapso polel. Ah non, tout ça n'est pas encore ici, mais non. Où allons-nous? Changer un verbe et une formulation, il y a structure, ce n'est pas ça qui signifie la changer physionomie du ngomba. L'obit tout ça là qui n'a MSK. Papa y a l'obino, c'est MSSK. Est-ce que changer physionomie pas bien? On n'a pas ça n'a pas changé bousculer la physionomie du papa bien. Loin de là, au contraire. Donc, ça c'est des faux débats qui ont introduit par Banabatu. Biso papa pas été éliminé aussi mamo beko, bolingo mi beko mi sala. Ce qui te salé liango, te kokisimanso, te kozala sous le quoi la lingomba mormonté à force de grignoter de kolongo la mbeko, finalement lingomba s'effondrer. C'est ce que papa a compris non. Si on a tiré kaboye, bazali ko longo la moko na moko oyo ndenge to zali laki, lingomba ka ya okufa. Azongi si biso ko na nzela, poto zonga na authenticité ya mosala na.
Révérence Urbens. Merci maman. Dans les 3 thèmes où tu as abordé les lots, nous faisons la gesete manso solution et ça n'a pas beaucoup tata Simon Kimbangu. Leçon tozu ya monene yangwana. Biso nyonso ba kimbangiste ba sympathisant banani totale la kaka papa Simon Kimbangu to zonga na makolo na ye. Ye yu afandi na nkamba yelusem na mboka na ye. Soki to zongeli ye, to taleli ye, to salio ya koloba na biso, to babysite, to keko sana ndenge na biso te, to sali ndenge posa na ye zali, bilaka biko umela te, biko kokisama, pase ko sila pe to ko sepela. Merci bandeko balandi to telike te bolandi biso bandani bandeli kino na suka ya émission na biso ya mokoma lelo to lobi yango eza spécial pamba te makamsu boyoki lelo bato bayebi yango ti ndenge toyoki ba papa balobi bango bazali wana po ete ba éclaircir mokili mobimba tango papa lobi biso bapanzisango to ke pene na bango po ete to développer ba sujet ya tata Molimo Monsanto ya solo bandeko balandi to komina suka ya émission na biso mokoma lelo boyeba ete to remercier nano ye moko tata mokonza bole na opportunité apesi biso pona ko benga ba muta na ye oyo ke na tango ya zana bango posa me ba ye ko répondre na ndenge to yambi bango na plateau na biso to remercier tata mokonza bole pe ba conseil direct na mai o nyonso bazali ko la biso nde to pesi susu merci mingi na ba cameraman oyo bazwi ba image oyo poete eke na mokili mobimba pe ngai moko mama Germaine Nkenda lokola malobe ezalaki pananga na pesi nzambe nanga merci mingi ya solo ba tata pe ba mama pona lelo to pesi bino banso mbote